Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino c'est tout ba bolinga maman Eliani. Tunapesi mino ba mbote, ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga. Est-ce que bolamuki malamu? Wa bino maman Eliani tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe alamusi biso na makasi pe na kimia. Ebongo bino kote na bino bolamuki. Ndenge nini? Ndenge na loba toujours ki ekola kolamukeza habitude ete soki Nzambe apesi yo pe mabomo ebolamuki malamu. Il faut okumisa Nzambe. Kopesa Nzambe merci parce que vie oyo eza ya biso te vie eza ya Nzambe. Ah, lelo naza na esengo ya kopresente bino émission oyo eza émission eza ya ngai te. Nakobanda na kopesa mbote na frère Jeff Fonge. Ah, bandeko na bino baye frère Jeff Fonge avec tout le respect nga pe naza pe ndeko na yo. Ndenge frère Alimi aza ndeko na yo. Ndenge frère papi gen aza ndeko no ngai pe mama eli anitu naza pe ndeko na yo natalaka frère Jeff Fonge chaque jour nalekisaka ta mokolo mo te sanke natala ye natalaka frère Jeff Fonge oyo neza message na yo parce que nayebi ke bato batalaka yo nayebi ke bakoyebisa ke tout le monde mama eli nazwi émission na yo soki nazwi émission na yo frère Jeff Fonge nazwi yango parce que okoti trop na domaine nango oyebi ke nga nasaka émission nanga sur le mariage préparons-nous pour le mariage lokola namoni mpenza oza na kati ya likambo oyo etali mpenza libala lelo yango wana nasali na bi te nazwa émission ya frère Jeff Fonge yango nde nakolobela lelo voilà oza na adresse ya bien makambo nyonso frère Jeff Fonge natiki yango wana boza na adresse ya bien évangile de l'agneau soki olingi oka mambo ya kitoko kende na évangile de l'agneau okende kolanda frère Jeff Fonge ngai na change makambo mingi mpo na yo makambo mingi na change mpo na yo nakanisi mpe soki nzambe apermettre un jour nakolinga na yamba mpe na émission na ngai lokola émission oyo frère Jeff Fonge asali ekoti mingi na kati ya libala oyo ezaka domaine na nga yango na babiki te nga nakozwa kaka émission oyo frère Jeff Fonge asali bato oyo baza baabone na Eliane Nitu TV boprofite mpe boyoka mpe mateya ya motu mosusu mpo mingimingi soki nga nalobi ya lobelaka libala makambo akolobeza ebele ya azomonaka mabala lelo émission esalami eza émission na ngai te eza ya bato ya frère Jeff Fonge nga nazwi yango kaka natieli bino kaka na kati ya Eliane Nitu TV mpo nasepeli nango yango nazwi frère Jeff Fonge en tout cas nazwi émission na yo nayebi ke nasengi mpe émission te nayebi ke ekosala mpe mabe te nayebi ke okosilika mpe te ndenge nazwi émission na yo mpo oyo ozana naza mwana nzambe te bandeko na bino bayenga mpe naza ndeko na yo voilà je me suis permis kozwa émission na yo mpo na natia yango na chaîne na ngai tolanda oyo frère na biso alobi mpo frère na émission asimbi libala par rapport ya liwa ya ndeko na biso Miraesa frère alobi soki bobala na pete eza perte pamba kokende kokufa mpona mobali opo abali yo te eza perte mwana atikali ye moko mwana atikali ye moko mpona nini mama bande kovanda na copain wana mokili ezoloba kakufi mpona mobali akufi mpona mobali akufi mpona mobali tolanda frère Jeff Fonge apona koya kobakisa mo commentaire nanga likolo bango balobi fidele akufa yango mpe liwa ezwa esika na mabala yango mpe tension ezwa esika na mabala yango mpe susi ezwa esika na mabala vivre seul pas possible kosuka wapi vivre seul trop de facture kosuka wapi yango mpe mingi babala yesu baboya baproblème balobi frère Jeff na koyemba émission nyonso na nzembo nango fidela kufa yango mpe liwa ezwa esika na mabala yango mpe tension ezwa esika na mabala yango mpe susi ezwa esika na mabala vivre seul pas possible kosuka wapi vivre seul trop de facture kosuka wapi yango mpe mingi babala yesu baboya baproblème bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bana nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozwami au nom de Jésus Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors, bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé le Seigneur,
tous à moi tristesse. Oh bien-aimé, tous à moi tristesse. Bien-aimé, titre, l'infidélité peut entraîner la mort. Mais pourquoi tout de suite titre Oyo, Pambate, Bouyebi, Ser, Oyo, Aoutikoti, Kabiso, Azalaki, comédienne, Nambo, Kanabiso, et Liwa et Mimi, Nengini, bien malheureux Seigneur, il y a un mot de partager. Oh, Dekonangai, Montonanzambe, Azo Solo là. Yon te trompe pas moi si na yo. Oyo bakate ke moi si na zarape mutu. Oyo bakate azape na motema. Oh, Dekonangai. Oyo bakate usape moninga pasi. Bien, les ape na pasi, ba trompe pas pe mibali. Moninga koko kufa. Yango te lobe lamu. L'infidélité peut entraîner la mort. Mais le soir, vous allez y sauter. Au côté, on a pas posé en zoto. Au côté, on a maladie. Au lieu de passer dans la au bon moment, on a pas de et c'est salement de Konangai. Bien aimé, ça m'a cambo salemaka. Bien aimé dans les seigneurs. Pourquoi pas qu'on a la fidèle à l'ibala? Dieu est fidèle. Ce qu'on a en zambe, vous avez la fidèle à molongani na yo. Mais au kobebi sa vie na yo pamba. Au kolokota ba maladie pamba. Au kobo moninga pamba. Tala lelo ser na biso tiki biso. Bien cause ya liwa na ezali infidélité. Pour la comédienne moko expliquer vraiment liwa yango malamu. Mais mettons langa preto zonga au nom de Jésus-Christ. Yo to tulpa ka moninga. Yo kono makambo. Yo ko samba grave panzambe. Est-ce qu'il faut beaucoup faire la façon, il y a jalousie, façon, il y a turba, les salami, il y a tension, et ça dit que moi je me suis à Koufeli pour le mobile. Est-ce que moi topé beaucoup fait la paix, la façon, c'est moi jalousie, et même la tension, quand il y a pour jalousie. Il y a mis à ces jalousies. Ok. Nouvelle onde est au des jalousies. Et dans des toi bah pire, toi bah c'était. Mais là ça y a par rapport à la fille. Ok. Donc on est là où qui mira isa kuto. A kabona kina ba ndeko nyonso. Wanzala na ba Angola. Ok. Tout chane ba étoile ba a chaka ba moins distance. Ba aimer ba ika tout et tout donc akama acha ba moins distance ko ba nyungu ko ba ne ko bima ba makana ba no acha ba moins distance na ba ba jalousie. Ok. C'est quoi on tourne dans la confiance de tien na pemi ndo ba inde sonjo pe na mtazulia. C'est quoi ça na idée ti bo vanda ka bozalaka yobi pire ngai ndo ka pire akoma pirate. C'est quoi et ko sala ke tango zui nouvelle wana okoti ko gérer avec plus que et aller ko kamwa on ko kamwa monsieur et nous on surprendre yo okoti ko gérer avec bout le quoi ça déjà ma tension et déranger tension par l'amour ou le quoi ça déjà ma tension et déranger tension par l'amour ou le quoi ça déjà ma tension et déranger tension par l'amour. Balobi fidèle à Koufa. Bango balobi fidèle kufa yango pe liwezwa esika na mabala yango pe tension ezwa esika na mabala yango pe souci ezwa esika na mabala vivre seul pas possible kosuka wapi vivre seul trop de factures kosuka wapi yango pe mingi babala yesu baboya ba problème. Bien aimé, la monito bondela, il y a monito passe la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Dengozo telemisabiso, papa, nenge tolobaki, nyoso toko mona, nyoso toko yoka, toko binisa na poissa, na but moko kaka, bana nzame baza la sauver. Oye bakanami na infidélité, papa, bako boma baninga pamba, oye bakanami na infidélité, kombe bapesa bana masanga, kombe bapanza mabala, kombe pe bakufa, papa, baso ba maladie, ngozo tinda biso pona bano ya yo bato yeso akufela baka son de la trompette baka bona na batu ya mabe pena makambu ya mabe po te babikse milimo na bango papa na tiki message na maboko no papa yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé Hosanna grâce bien pembe na pembe vérité ne peut révélation des rêves à rêve uniquement pour la bateau yeso kufela le monsieur so kufela yote yo pour tromper ka moninga
motema makasi ozoba te moninga za pe na motema ozoba te moninga pa akosa la hypertension akosa syncope oh bien aimé akosa la stress bien aimé akope kotika mokilo yo kaka désir charnel des obumayo bien aimé dans le Seigneur osana grâce à bien bien osana bala ba Yesu simplement c'est quoi c'est le Père il a envoyé ton frère pour ta fungola bongo ozaso na ba posa nzoto te ko la nyama ozala un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et le métier que nous n'avons pas aujourd'hui, où est-ce qu'on a eu? Bien voilà. À cause il y a un désir charnel, à cause il y a un plaisir, il y a pamba, bien au boni pe muninga, mawate, au telaka ba posa na yo, au telaka ba intérêt na yo, mais au sana mutu. Alors pourquoi on teki mutu na ndaku? Pourquoi on dit ma ki kuvana na mutu? Bien mais c'est ça, ce qu'on a prêté, ou prêté, ce qu'on a ndeko mosto ndeko mubali, ce qu'on a na okumunyo kuhina muté, mais ça la makambu na yo, mais tant aux yeux engagement, ya kuvana na mutu, mutu na nzambe, au solo la. Yeba kovanda na moninga, yeba kotia moninga à l'aise, yeba kopesa moninga joie, yeba kozala na moninga, bien solo la kana moninga ndeko na ngai, seki saka moninga, bobetaka ta ba jeu de société na ndako, bo solo la ka mingi bien dans le Seigneur, bo telaka ta ba film ensemble, bo sambela kata ensemble bien dans le Seigneur et pour rapprocher bino ndeko na ngai. Bien aimé, bo tambola ka ensemble, bo kena ba vacances ensemble, bo makaba ko swa na mabebi yoka yoka libanda mabe talande ko na msumira isa kofi mais bo qui témoignage ya comédienne wana mama top bo qui témoignage wana pesi passe pesi mawa alors yo moninga kofi pona yo est-ce que tambola pende mo tambolaka est-ce que continuer kaka na mwasi wana bien aimé dans le Seigneur oh liba les elengi mais ce que côté la moto mabe et ça passe nyingi bien aimé na kotanga verset moko bien aimé dans le Seigneur bien aimé tous les na Hébreux chapitre 13 verset 4 nini le banza misa ko le bana verset oh bien je vais prendre mes liens pour attendre malam alléluia pour ceux qui n'attendent ma paix au qui regarde infidélité na yo na te bon le la ba posa ya nzoto tant que zo malade au coup que ni felo frère ça parce que ma paix on a tiré na kindumba bien je mets mes lunettes quand je mets mes lunettes quelle grâce Hébreux chapitre 13 verset 4 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Libala, et ça déjà les pambolines, ça pèse na biso nyonso. Voilà. Et les lits conjugales exemptes de souillure. Les lits conjugales exemptes de souillure. Qu'est-ce que veut dire exemple? Exempté, et ça le coup la dégager. Et ça le coup la longola. Voilà. Souillure, et ça le coup la tâche. Et ça le coup la longola, le coup la bé. Donc, que le lit conjugal exemple de souillure. Donc, mbetu ya libala, bien aimé, tâche kozalate, bien aimé, mabé kozalate. Voilà, je continue le verset. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères. C'est qui est un débauché? Donc, motoyo, atambolaka na ba posa ya nzoto, mo ba plaisir à mokili. Donc, mutu moko donc excès de plaisir, excès de loyenge. Voilà, moto un débauché. Voilà, adultère. D'abord, moto a trompaka molunga ni na ine a vivre na adultère. Voilà bien le Seigneur. Ba binza ba ko juger moto a bongo. Alléluia. Net mo bala ya mila esa. Où vous allez sévèrement juger ceux qui peuvent balanaki, ceux qui peuvent na yaka to vendre, ça suma be pona mila esa. Ya munde kunanga mwasi, ndikunanga mobali, kolinga yaka to vanda te. Pour ma belo sur komelo na yaka to vanda, nzamba yebi yango te po yebi libala te. Voilà nzamba yebi te ke boza libala. Yaka to vanda zama be. Bo vandi ka bongo bozo bota bana, nzambe ayebi ne libala wana te. Ata muninga sali o mabe nzamba yebi ne libala wana te. Voilà c'est ça. Yango fuko balana. Yango babi que le mariage soit honoré de tous. Mais le vanda yaka to vanda te Satan alingaka libala te. Voilà. Yango to sele nzema kitoko na frère nga papi gene libala kalate za kobima. Voilà, libala kalate za kobima po te ya bino boba kuvanda na mabala, boba kubota bana na bino. Libala ezala kelengi. Tala lelo moto akufi. Bene combien bakufa pona bolingo. Combien bitumba pe na libala mabe moto na nzambe azosolola. Moi ça comme sac à box eza bien te. Mon bal pas comme sujet ma finga eza bien te. Poni po bumeli beaucoup lokola binini. Pas te pour dialogue ezala benga libala te. Il faut dialogue ezala. Mabala ni
mwana rapé pour na mbongo. Alléluia. Mbongo mutamtu na coin na ye, mutamtu na mbongo na ye, mutamtu na compte bancaire na ye, bien-aimé comme même biloka na ba désordre. Il faut que solo là. Bobinga ba mpaka ya bolingo, do ba to ba obeza na bolingo, ba pesa ka ba conseil, si vous avez un problème, bobinga ka boza ba conseil bien-aimé, ke buka bona ka boye, ko tromper muninga yuki sango akiko kufa. Bien-aimé, est-ce que vous agréable na miso nzambe? Tu as tena mokilia bien-aimé, makila bien-aimé ya muninga ekolanda yo. Yango bien-aimé yeba kuvanda na muninga, so vous êtes prêté mon frère, vous êtes prêté ma sœur, kokota na makomba libala te, pamba te on ma désordre na libala. Une femme sage bâtit sa maison. Moi c'est ma lame, faut savoir ma maman Françoise. Bah c'est ma bala. Voilà, moi ça m'a lancé la maman Isabelle et Françoise. Voilà. Non, comme ça moi mon kena oyo. Papa Jeff Fenga lobi bandeko. Ba système ya to vanda otambolo ba bomona ka bato baza mabe. Système ya ka to vanda. Eza ka système moko malamu te ya ka to vanda. Système ya ka to vanda, système moko malamu te. Parce que ceux qui mutazuli likambo, moninga na pe mususu akoko kimana ye bokolandele wapi. Famille yebi na mote ke bozaka mwasi na mobali. Et puis ceux qui ata famille ya Miraesa batelemi, baluki famille wana ya tata wana oya bazako vanda na Miraesa bakoloba papa. Mwana na biso azaki célibataire. Est-ce que bomona biso na ndako na bino to yoko senga loboko ya mwana na bino? Est-ce que bomona biso na ndako na bino to yoko pesa dot? Donc bako se défendre, oui to bande ko vanda na biso, oui to bande ko vanda, mais na tikala ko bala ete na pesela e dot te, même fiançailles to tikala ko sala te. Pour fiançailles pesa ka libala te. O eza perte ya famille. Perte ya famille. Miraesa tiki mwana na ye. Mokili koma pasi. Mokili koma makamwa ndenge na ndenge. Mokili koma pasi. Abota pe mwana ye wana moko. Lelo mwana tika na pasi. Mwana moko abota meke pa Miraesa. Miraesa lokola papa, lokola mama, lokola camarade, lokola moninga, lokola nyonso. Mwana tika liye moko me mobala osane. Mobala ko continuer na vie na ye. Ndenge peza la lelo mobali soka ki kolinga mwasi mususu. Ata yebise ke Miraesa akoloba tozaki na biso kaka système ya to vanda to bala na biso te to bala na biso te to banda vanda na biso kaka liwe ya nango ya soka nango ka bato liwe ya nango kaka basi bakoboya ye te po boyebi mwasi akoboya te mwasi ata yebi ke mobali yaki na basi 40 akoloba kaka te basi na bazaki bien te nga na vanda na bien nga na vanda na bien ako tenir compte na 40 basi bazaki avanye te pona nini bolingo se kote na kati ya motema. Et puis nandeko mwasi oyo ndenge balobi Miraesa zokanisa bato mususu nde babimaka na mobali ne ache bango musika na ye nzoka oyo bazalaka na ye yende abimaka na mobali na ye. Nebisa bino nzoto sese koti bokono moninga bande ko bela tension to bande ko katana ba émission attention zotungisanga mwana Antoinette ale la tension na yoki passe na yoki mawa na tali Miraesa ndenga lobaka mwana bato Antoinette. Mon Antoinette lelo ke mabele. Mon Antoinette aboye kozonga Congo abi bobombeli ngani kuna poison na boy cercueil maloba ya mon Antoinette. Lelo o soko kozonga Congo azoki nozonga na cercueil ya linga kite. La vie ne nous appartient pas. Yango na soko na vie yeba ko diriger vie na yo, yeba ndenge ni ozotambusa bon moyi na yo, surtout vie à prière. Ba ena no babalite. Soko zana posa ya kobala. Senga pe na nzambe atindelo mobali mwa malamu bovana ne malamu bozaboyoka ni malamu. Mobali bokovanda malamu loba nzambe la kesanga ko yangai o kopesa nga kimio to kovanda bien. Mobali pe de ton côté pareil. Senga nzambe moi so kopesa yo kimia. Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Senga nzambe apeso moi so ko ela au bonheur. Mingi na kati libala kimia ndele kaka nyonso. Moi ba j'ai demain ndenge frère Jeff Aocholoba. Bon c'est la moi bager boki le moi cinéma bon frère ndako na mifuza kana ambiance bon c'est la théâtre na ndako ko leka ba théâtre total na ba télévision lelo samedi bo vanda bien na ambiance libala okuta batebele na kati ya ndako mabala moi c'est chilungi na gauche mobala chilungi na droite basolola kate bazoyo kanate moi c'est la bibiloko atiki wana na nina na réchaud mobali moi ki kozaki ko chauffer boyo kanate la vie elle est courte bande ko faut ko vivre na kimia surtout na ndako libala ba o bazo vivre na bango ndekende mais o oza na kati ya ndako libala pesa moninga kimia pesa moninga esengo po mukolo liwe ko ya liwe nzambe tango ko lia tango kolongola moko moninga ko tikala na pasi mabite na vandi na mobali 20 ans
na 20 ans on a to vivre bonheur ya libala ezate muto vandi na mobile pendant 30 ans mais na 30 ans na bonheur ya libala kika 2 ans 28 nyo surtout ezaki nini misère calvaire wana ndeza malamu te voilà moi muke na sepelaki mingi na émission ya frère na ngai Jeff Fonge na lobi te nazo yango boyoka na no frère Jeff il faut pas koti trop na domaine nga ya mariage boyebi chaîne biso elia ni tutilizaka préparons-nous pour le mariage na ba toujours to préparer ba oyo baza kokende tozo kote ape ba oyo baza na kati baloba ba bela mwana wa mutu amufa wa teleja so baza kote mwana mutu aza ya mutu oyo akufa yo oyo za bon moye sala nini profiter pe na mateya ya mama abaninga vraiment moi simbinga boy lisolo de ces autres mbwale lisolo za nini mira yesa akufi pona mobile mira yesa akufi pona mobile akufi pona mobile tension avec une tension kwa ba likambo choc wana choc ya moto oyo yeba kite moto cheki moto oyo puto kanisela kite eza choc makasi moto oyo kanisela ki ata mokolo moko te uza ko viser bato mususu nzoka ndoki ye wana osaka nini juda de baka moto oyo tozaka na juda na ye nzoka juda ye wana obozalaka na ye ensemble nde juda na yo obozolia ne bozomela moto boliaka bozomela ozobetele mpe masolo na yo basekret na yo nzoka juda na oyo wana liako na sese vraiment eza pasi ndeko ozoyoka ngai ozotala nga so oza juda quelque part boki frère ndenge alobi ndenge baza wana moto nyonso ayebi ke babalana na bango na mobali tata bovandi 40 ans soki bobalani te boza na union libre ata bovandi 30 ans boza monsieur madame te monsieur madame eza na l'état babengaka mwasi ya motu madame soki mobali wana ake kobala yo abandi na fiançailles abali yo na famille alongo na famille ake na yo na l'état alongo na l'état bénédiction nuptiale wana nde babengaka madame mon épouse mon époux yango wana mais bato soki bovandi ata bambula ndenge nini tant que mobali honore yo na miso ba parent te na miso ya l'état te na miso ya nzambe te boza union libre bato fele kwana kocheka mwana mutu tozola bakufi pona mobali oyo akufi pona mobali oyo mobali azaki ke po babalani te copain na ye copain ko mutu ake na nini na sama bele pona likambo nini ya bolingo ya pasi mingi mwa mokili azaki nango akobakisa na oyo ndeko na biso alobaki yango wana bandeko mibali oyo bosala makambo bozala mwasi oki kolingeleka moto oyo ayebi te conscience moto akosala conscience naza te olamuki osutu kobi mira yesi aza sute na mokili alongwa na mokili mpona ayokaki nga na bimaka na pure petite na ye ponge okatana olamuki na 3h du matin osutu ke ngokende ta osala pipi obi mira kenda mpona nini ayokaki kende oyebana pure petite na ye esali ye choc akei kipabilité otikali nango vi na yo mobimba ata bobalanaki te vi na yo mobimba otikali na kipabilité wana ke mwana mwasi bato alongwa na mokili mwana Antoinette tokomona esu te toyoka su maloba na ye te mwana Antoinette tokoyoka lisusu mwana Antoinette te mpona nini mpona un tonton gigolo asali nini abimi na camarade ya copine na ye okesali nini esali choc ememi na sa mabele moi moke tozalaki na moi ya koloba yango wana nasepeli mingi na émission ya ndeko na ngai frère Jeff Fonge quelle grâce moto na nzambe azosolola. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata nzambe kanosala kumuna nzambe adibeshineni bana betu bons bisous, bonne journée, bye bye.